Faire rigoler mais tout le monde au salim barama single na yo bato ba découvrir en haut bazo découvrir déjà bientôt là les idéologies yé na ngoto nini est-ce que va permettre yo sala nzembo na ebité ezaki pena nini parce que biso to yebi oza na suspension yo oza mwana boto si bato belé bazo féliciter yo na ba dire na yo mais suspension ezaki dans la palais ala papa joue au bagina zonga na ozonga na ozela vraiment le bogo na ye. Donc tout le baguette, si les lots à 4 orchestres. Oui, non orchestre. Non orchestre, non le bango. Comprends? Mais orchestre était pour les lots à pas faire. Des groupes d'accompagnement. On a parlé boy. So babenga, balotelie au presté no boy. Parce qu'on a dans mané. Mais moi qui on a des choses qui ne m'a pas. Non qui ne m'a pas. Non qui m'a pas. Danda est pas le padre. Tu vois que moi tam sous moi showcase moi karaoké moi. Comprends? Les gens on est en mouvement, on défend les gars les padres. Tant on yemba bien. Le coup nous on a gagné. Mais ça fait on a yemba. Quand vous allez voir annonce, il y a black box. Ah, l'autorisation nani? Vous êtes belé à personne autorisation yo nani? La vie parce que sur vacances, faut aux temps il y a revoir matière tu. Non revoir matière. Toi le voir na vacances. Na vacances, ba permis singa na parler na permis. Ce que vous allez le voir au revoir kaka. Ala papa na ngai, ala papa. Papa ta apini nga, azaka papa. Ce que sur le déganda apini nga don na longue mwana. Na so mwana té. Ala papa azo mériter ba respect belé. Azo mériter ngo penza. Il faut que ça bongo parle zoria, mais voici ton fils Balotelli. Tant on bota bana to oboti bana me boti mitema la bangoti papa moko ta lingaka mwana ya koma koluna papa moko ta lingaka boti mwana ya koma neshege donc eza makambu oyo to okutana na mokili comprendre makambu to okutana na mokili mais bala bana awalemba te biso tout ozaka bana mais premier fils Balotelli petit Jésus Taliboso na pesa motema de sevangai na préféré na boakangonda clandestin na lingata master baleki na ngai amemanga ngulu yepeli suswa sundolanga na desera déception ya bolingo milelo papinzingo bimela ngai lokolo wazise na desere opesanga bolingo David pesa na bapate na ye Congo Glodidia Sika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Il y a eu pas de pour comme bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Les moi c'est la vie okuma. On est au sommet pomade naturelle awatoza en ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kusomba pomade awatoza.
arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, esalami na bana mboka ba congolais, na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. Pona kovinisa bamole, mipende, sinapetolo. Sumba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na baparti oyo mongi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez! La pommade Awatoza, moi ça n'a pas connu qui bocole. La pommade Awatoza. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonchier avec votre émission PC La Plus Plus. Toujours Mathieu Bonchier avec souci des jeunes. Donc je suis là avec notre frère, notre artiste, notre musicien Balotelli. Donc Balotelli, l'ancien musicien de Ferregola. Balotelli, notre artiste et musicien à Salaba Vocal bien au Toyoka. Et les lobos découvriez. Il est toujours ce Ferregola, je ne sais pas, donc on va demander. Mais avant de commencer bien cette émission, je dis merci à notre site, merci aussi à Tracy Mbelenga Pro, merci à Glody Diasuka et merci à Alfred Dadi Misaka, un garçon très très responsable qui nous suit. Et la Bossanité, Ami Golonde, donc depuis les États-Unis, Ami Golonde, merci à vous, merci à la belle des belles. Ma sœur qui nous suit, Agnès Makwela, moninga ya la reine Manunga. Bah, merci et belé Agnès Makwela depuis Turquie. Merci aussi à Olga Mongita, moninga ya Diama, donc Diama Makambu, Diama autrement dit Yonde Makambu. Merci aussi à Tabi Tambongo qui nous suit depuis Paris. Et sans oublier Odilo Mampouya, mon vieux. Merci à Jordi Samba, le procureur, mon vieux. Marambango Zonga qui déjà eu Bikane tout ça là. Je suis avec lui, Balotelli, ça va? Ouais, ça va très bien, ça va maintenant. Bonne santé. Ouais, Kitoko, dis-moi na bien, na vraiment bien. Voilà, merci beaucoup Balotelli. Tout ça en 2019, n'a habité Bila ya Masolo, Bila ya Yomoko. Les abonnés. Ouais, Bila est positif, ils sont vraiment positif quoi. Positif Nanios. Tout hein, tout. Bila est positif. Voilà, merci beaucoup. Toujours chez Ferregola ou comment? Oui. Toujours chez les padres. Là c'est mon papa donc na pesi bambote sikaza nazaka kuna. Yo ça pas fait rigola mais tout monde yo salim barama single na yo ba to ba ko découvrir en ba zo découvrir déjà bientôt là. Eza idéologie ye na ngoto nini est-ce que va permettre yo sala nzembo na ebité ezaki pena nini parce que biso to yebi oza na suspension. Ouais. Ezaka vrai ndo lobby naza en suspension, on a parlé. Mais papa Zobimsa a aussi la black box. Ça black box c'est ça ni Moza World. Les albums Moza World, il y a un sucre Monica terre tigali vide. Avec balo, nous on a parlé. Puis ça va on a moins l'eau mon boy. Donc quand vous allez voir annonce mon boy, ils ont l'accès black box c'est sur la makam. Il y a un Monica tout on a KO. Papa me taper sur autorisation. Mais tu vas na parler, papa a singa balo. Nous va na parler au vend du pétro. Et ça non moi. Donc voilà qu'on a bien le droit teaser. On a bien le droit teaser il y a black box. Avant to kota na makambu to yeba pourquoi ba suspenda kiyo. On a ligne faire découvrir toutes les belles nana à Paris. Et Frida Tamba, moi c'est l'équipe Tabanagou, na Georges Kaloum et l'éléphant de l'île. Bah senti non bah vocal au Chaki, l'album ya patron na yo Ferregola. Mama ni nakondi makote ye mona na liboka ya tuta. Peso mingo bomi bolingo ye botama kala. Yo c'est la tebe forti ya leta kushma pera de prince des amunda ne chapindi. Voilà mais suspension ezaki pourquoi yo za mwana boto si ba tu belé bazo féliciter yo na ba dire na yo mais suspension ezaki pour te suspension moi to le belango na média yati nga mogam na yebi yango papa na nga pe muta yebi yango na ba frère na nga o toza na ba orchestre donc ils ont maman à parler ils ont maman ya ko italango boité na média quoi mais na za na parler ala papa joue au lobaki na zonga na ozonga na ozela vraiment le bogo na ye. Donc tout le baguette, si le lozara na 4 orchestres. Oui, non orchestre, non le bango. Caméra de bosso na nga na le ba vraiment que si le longa na 4 orchestres faire rigola.
wana papa mais pour wana kao za lokwa annonce ya black box l'autorisation nani vous êtes belé ya peso wa autorisation yo nani nabi boye ndo za na français on a bien aux là et là que ça qui au l'école bande de l'école vous comprendre na besoin ba vacances té ce que sont les vacances faut aux temps ya revoir matière té non revoir matière toi le voir na vacances na vacances ba permis singa na parler na permis ce que on les a le quoi na revoir kaka. Voilà, merci beaucoup mais tant que solana yo et vous inspirez na mambebele ngas ko na lingini na sa promotion na yo parce qu'il na la fan na yo et au faire découvrir batuna nous na banzembo ya Ferregola parce que ils a wazarté ils a payé na nous pezalate à part ba fali pour doka ba mise à disponibilité ba héritier wa ba sala ba lettre mais lelo artiste a longwe kaka pa ya mutu pa to a longwe te a sali nzembo mais on reconnaître quand même patron na ye to kanota bloga Ferregola puis to solan présence à moto kone bongwana kama kalaro ya fesondi komisa kamureze patandras milinga miswe salake mona zokae ko disparaître nango et disparaître le teta avec sa milinga évaporée jadi souci lokola mokokoli ramai sokoluki kwiti yokoli sinzete ya bambuma bareze ba fruit ya bangwase motwa lelina sinde akwe akateu ngai tema ya makanisi lete tanzadi timiki ngai na libulo basusi na motalaka naza vraiment na vraiment émotionné quoi wa bilo papa za pasi bo mbango webi za pasi nazalaki na vacances kaka vacances nanga na passango trop na studio trop studio tant vraiment ya travailler boye zalaki penate dans lito ezalika trop studio nazongeli sikoyo nazongeli ba travail nanga ba oyoka balotelika koleka ne ba oyoka mais sikoyo ba oyoka baloteli koleka ne ba oyoka mais pembe na Ferregola baloteli tu as fait combien de temps moi non combien de temps ça t'es poté mais banda ozana yo mais osali combien de temps si le ça déjà 6 ans na mkutu ilo oni amalamu ozi pembe na Ferregola ebele ba relation nini respect taba mona baloteli ba respecter taba mona baloteli ba respecter donc chant nazaki na chant muke na monique na comme na vraiment ya makasi quoi et poussani donc yango à chaque fois faut appeler ça merci et pas Ferregola pour yende mutu à part nzambe à part ba parents nanga na mona na oye oye mtasali ke monde entier ya redécouvrir baloteli na banda na chez biso watu bayeba ingate mais depuis quand na komana ye le code et comment oya pas mbaté mais yaka et yaka. Mais c'est bien comme ça dans notre génération avec les artistes comme ça, au moins un musicien, azondi ma patronne aye, asali nzembo ya bien, mais nzembo so nzembo lobano yo lobano nazo na bio ima makambo nzembo quand même félicitations sali bien. Ah merci et là on est dans luka yango wana bo féliciter nga bo encourager nga ba place ba critique eza bo hésiter te bo ebsanga nga moko personnellement nayebi ke ti kao bimi boye eza vraiment kao nzembo ezoko accompagner titre au titre eza na kao nzembo beza kao ba fan tout ya les padres ba fan tout ya bonne musique ba fan tout ya baloteli net user fan nanga voilà besoin temps ya yoka nzembo bo télécharger ngo bo yoka yango bo pesa nga raison nzembo za kafu et puis les banga ya l'impérateur mais pourquoi payer on a stratégie nini mais là papa ngai là papa ta apinir nga azaka papa siko so le ganga apinir nga don na longwe mwana na so mwana te ala papa azo mériter ba respect belé azo mériter ngo penza il faut que za bongo parle zoria mais voici ton fils Balotelli on t'a défendre on t'a défendre
Voilà un petit conseil. Naba masto bazo longa pas faire rigola, kofinga faire rigola. Et il dit de n'importe quoi. Masalanga jansi a ebi donc et ça rabino boni lelo muto ala kisiono on dimi faire rigola lelo longa pas na yo comme finga. Bino quand même boza pembe na teli masto tondo zani awati. Bando la ça epé boita zo finga faire rigoler ça raboni. Ouais, ça l'a passé, mais malheureusement on a tali ben mission na bangote. Ça qu'il faut nous temps. Né dans un temps il y a studio, il on préparé KO, faut nous ce temps. Il y a autant la ben mission na bango. Tant pis on lande la KO, ils ont se comporter nini. Donc et pas nga ils a regret mon ya makasi. Comment on a que moto la kiso ko bambisi. Lelo o ignoré donc au fini papa na yo o préfère comme ça papa ya bana ya batu mususu. Donc c'est regrettable vraiment quoi. Donc ça là n'a pas mais place bazar ba mekano ko zonga na nzela so côté ya bango to koloba un mot pour na faire rigola pour na mutema passion azwa ki ndenge ba finga ki tu peux dire ngala kolobaka papa la papa biso nyoso to bana balobi tongo do bota bana to boti bana me boti mitema la bango ti papa moko te alingaka mwana ya koma koluna hein papa moko te alingaka boti mwana ya koma neshege donc eza makambu oyo to okutana na mokili comprendre makambu to okutana na mokili mais bana bana awalemba te biso tout ozaka bana mais premier fils baloteli petit Jésus yeyo muto otombola nde bendela le padre yeyo ça le bien combat. Oui, petit Jésus. Yo bozo combat père na bino, tant mususu to landeli bien. Mathieu Bonchi. Hein? Mathieu Bonchi, c'est le nom de mon papa. Ah, siko. Pourquoi pas? Ngape komba dembeli kana combat papa na ngana. Ko dembela ko temeza kombo ya famille. Famille so ye orchestre ngo ba riser ya gola bazali. Hein? Siko nga siko baloteli petit Jésus. Mais tant au kotaki et pas fait rigola. Bana ba yambaki kutai bana. Nakutaki bato belé ya liboso na ve na vibration biaka esi bambote na ve na matima de Gaulle na nakutaki na matadien aye après soki une semaine ngana ye dema ya liboso na ngolo bapeka ya mbainga tuzaki belé ba fils a Metsola Igor Lubasa donc ba mabuma bas ba Marcaouz la Charlie Solo ba Adji ba Ritinzele so dobi don otanga ba kombo émission ko sila ba kombo isila raté. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Mais faut découvrir Balotelli avec une nouvelle chanson donc KO et Oyeko CP Sabandeko Tour Balinga Mathieu bon chez Georges Kaloum et l'éléphant de l'île to aider ba jeune to aider génération Oyo. Et merci aussi à Dona Monica Coca-Cola, Maman Monique depuis Belgique. Merci Nakota Ngola, MB Manzambi, Antonio number 1, Jenny Lema, 3 fois belle. DJ Gloire, MP4 qui bokolo, yeyo, Balotelli, Nzembo Kao donc DJ Gloire. En tout cas, vous soutenir ma jeune. Bisonné toi Makambo. Moi l'impérateur de la rumba. Vous biso poids pour ma qui est bien kitoko. Voilà, merci beaucoup. Héritier Mvouama, ça c'est pour toi. DJ Abdul, hein? Ouais. DJ Abdul, PC Bambote, DJ Abdul. Pour faire plaisir à Dikando Maboko Bank et pour toi, et pourquoi pas Héritier Mvouama, mon concierge congolaise, ça c'est pour vous. KO, signé Balotelli. Donc, et c'est ça peut toute la famille m'appelle ça. Déjà nazwa KO na bolingo kala na premier round motali boso na pesa motema de sevangai na préféré na bwaka ngonda clandestin na lingata master baleki na ngai amemanga ngulu yepeli suswa sundolanga na desera déception ya bolingo milelo papinzi ngobimela ngai lokolo wazise na desere opesanga bolingo David pesa na bapate na ye obuna bitumba bali oboma Goliati papina ngao momo nzingala ngao momo papillon de médecin traitant ya bapota bolingo ezokisa motema nanga yondo yebi traitement kisi akopesa po motema nange ezala geri
aoponyoke ndoti kisi playante jetasi ndingo bominga. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Ça c'était Balotelli pour faire plaisir à notre sœur donc fraîchement d'Europe, Bibiche Makengo, Bibiche Makengo, la crème fraîche. Merci à vous, merci à toute ta famille Mabela. Et ça lui fait plaisir, on a vu Freddy Samba, na Majesté, Freddy Samba. Je crois au Sepeli quoi, Balotelli aimé le chaos. Daga ibisinga on a aimé d'avoir 3 personnes. Mais si koto solo là, chaos c'est bon. C'est au bon pena so epesi makambo. Te bandi au tiga la gak. Et bandi da opesa. Ozaka pas faire rigolo. Nazaka wana. Ah, Jansi. To solo nabi nabi elo chaos oyo. Moni mamno solo sala. Au promotion de Bandaki. Soka l'impérateur de la rumba ko na bisinga balo. Ngonge koki tiga mambo sala zonga. Nabugi bena peka. Ah, donc kata pe na buki bena peka pena habité. Yo pena succès ye makambe ye te tomba minute ba bina filer le maestro abenga yo ya kakata. Koza na les padres ils ont déjà succès. Comprendre? Koza na les padres déjà succès. C'est déjà si il y en a déjà yo yebi ba Balotelli ba Atlantique ba Atlantique wana. Voilà. Zenga lokola farina. Atlantico. Tombé avec le padre. Là-bas, y compris na Balotelli na 4. Vous comprenez? Succès, il y a déjà dans le il y a quoi s'appelle ça monte maintenant, mateme de soirée. Après, tu es miso ya matanga etika ka cicatrice na matama. Kaba kabasu. Il y a kotalanga nenge matame komi ebale. Donc, kozana les padres, ils ont foyé ko la nenge bayimbaka. Hein? Yekola ndenge bayembaka yekola ndenge nini succès yaka malembe succès ya malembe oyo yaka pumba moko esike usukela oyo yebite succès yaka tant batu ba omesana nzembo comprendre batu ba omesana kao ba tezinga kao presque yebi combien d'appels ngana ozona na journée ona ba féliciter bayambia ondeni batu ouais batu bayambia ko kitoko surtout elo ese pesanga esanga bien ba gauloise ba yambi kao na niveau moko kitoko. Bachangaka poa yemo papa lobi yemo papa il faut na kindi ngako ndela boy na préparer ko il faut na kindi ti et papa est-ce que okota na question na papa okota l'essentiel na ko en suspension okota l'essentiel na ko mana wana kokota to kokota te to e ba ko wana comprendre mais ngana la mwana ngana na problème na papa na ngate na longo pe na noté nous allons déjà nzembo mais beaucoup mi beko orchestre te ngana za petit Jésus dans la petit Jésus, petit chaos pour Black Box dans le on a coulé déjà de la coulé. Oh, est-ce que yo monde comprend on a coulé déjà, on a combi déjà madame tout propre. Black Box il y a gars matériel on kakeke. Quand yo beta shit te, ba tu piné on a donné la piné. Oui place nous au bois quand la caméra il y a Congo. Vous avez toujours chauffé rigola, nzembo ça la succès et ça la té. Vous avez pas fait rigola. Nazaka pas fait rigola. Nazaka ti le longa na kozala. Do ti soki wapi na kozala kaka il pas fait rigola. Talo basunini. Bafan ba hotela yo, on est presque à la fin. Message ni ya suka o yebisa bango. Découvrir ka bien te fa ba d'écouter ba ozwang. Zananga bébé na yebi kolo bati. Papa sinanga suka la lela kakai. Papicho de dase pulumba quel dans l'utao barakia wete belange maungu Juliana Mve ile kwesanga bien batu tout na bogi na nzembo la bogi bogi toko yobi. Voilà, merci à toute la famille Mapesa, Ivy Mapesa, Lili Mapesa, Ange Mapesa, Bibi Mapesa, Maboko Bank. Merci à Pichou Mapesa. Merci aussi à ma patron tout Batal Arabiso. Donc il est là, notre frère Matou Idol, il y a Deborah Bofando, Kota Makambo, Rodrigue Kapula, garçon responsable. Merci aussi à Alfred Dadi Misaka, très responsable. Merci Pena. Onyx Omokoko na Luxembourg. Merci na Ladi Galvanda. Il y a Diva, pardon. Ah, pardon. Pourquoi Jenny les meilleurs côtés là trop. C'est là ma vidéo on a gardé de ça la mambo, ma vidéo on.
na wo bena ke yo yambi pena kaona ndenge na numéro pe ya téléphone ba robenga na te numéro bureau ezali numéro ya bureau eza plus 243 donc ya Willy Moucheni 85 91 44 057 plus 243 85 91 44 057 donc ngaku na c'est la prochaine émission. Vous appelez bien guitare, bien manteau, ça vient live. Bien, on comprend non? Mais orchestre, c'était pour les deux ans pas faire. Des groupes d'accompagnement. On a parlé boy, so ba benga, balotelia yo prester no boy boy. Ce qu'on a dans mais moi qui on a des choses qui ne m'abaissent. Non, qui ne m'abaissent, non qui m'abaissent. Banda est pas le padre. Tu vois que moi tam sous moi showcase moi boy, moi karaoke moi boy. Comprendre? Et ça quand on est en mouvement, on défend les gars les padres. Tant on yemba bien. Le coup me ont dit eh mais ça fait réellement yemba. On comprend? Attends, tu défendras papa na biso partout. Azala te biso te défendra kaka. Merci beaucoup, on est presque à la fin. Merci à tout le monde. Gloire Diaké Semetozo zo ba akapé la makasi bientôt là. Landry Bissi. Vient na biso Landry Bissi des États-Unis. Abimi hein. Nambisango nyuso matanga balela kaka kai. Ata beaucoup feli moyibi na famille Landry Bissi di balela kaka. Le vena ngata ngo yoka nzembo abisinga tenga fo plaquer ngaka abi vi. Là ça mal à radio wa vite nga mal à radio wa paix to boyize mais ti lelo en tout cas vena nga merci na soutien merci bazai belé ba Yannick Kayenga héritier Mvwama Konzerge congolaise héritier Mvwama mwana yeyo pesa makambozo makambo. Voilà, merci beaucoup, ça est fini. Merci Nelengia Congo. Merci aussi à Gloire Diaké, c'est derrière la caméra. Merci à Christian Josué Diasuka na montage. Merci na coordination toujours. Il y a Tracy Mbelenga Pro, notre DG, pourquoi pas Glody Diasuka. Merci Nabala Poto. Et on est toujours là, donc des cœurs avec notre frère Gianni célèbre accolé là, donc Gianni Akolela donc Balobi et cancer il y a gorge ils ont ça la passi Balobi London marque chaussures et bâti pena 1000 paires à vente et bénéfice et sunga Gianni pour tout contact et contacter 0 243 99 09 95 97 70 80 donc charge Yves Mwanzako Damasina yene manager tous à la ibele to somba babiloko ya London Mark oyo bientôt là toyeba modèle ba chaussures ya kitoko na kati ya kin mais loko les a bénéficié ndeko na biso ke ndeko zo ba soin na mikili ya poto to en Afrique du Sud les avantages na to somba vente à ligne ezali avec notre manager Yves Mwanzako Damasina. Merci à tout le monde. Merci à David Eloutete Gaucho, garçon très très responsable. David Eloutete, merci à vous. Donc David Eloutete porta. Oui, David Eloutete est comme on a ezali. D'abord David Eloutete Gaucho. En tout cas, sango nyonso matanga balela kaka kai. Ata beaucoup feli moyibi na famille. Landry Bissi di balela kaka. La digan vanda jirespondo. Fedi samba merci di nzinga. Ngaya wa bolingwe komyo kende. Bolingwe pesinga mokongo na lela te poanini. Jenny le mazonga pardon. Christian Monga il la différence. Papi Nzingo za expert sentiment. Caresse le qui est un massage à chinois. Pardon toucher nga bisika nyoso tolingi. Na baluka na mabele na lela lokola bébé. Awa Franklin miosa fantastique. Soki na jeu de 6 c'est Papi Nzingo za kipaki. Kota no kibale la ngayo Franklin. Kota no kibale la ngayo Ntemi. Merci beaucoup, ça est fini. Merci à Jancy Kindou di Grand Mayas. Merci à Trésor Mbumba 5e race et pourquoi pas Gaucho David Eloutete, garçon très très responsable David Eloutete. Merci. Glody Diasuka, la mignonne.
la mignonne. Et Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.